Très heureux de vous revoir encore une fois de plus sur cette chaîne chez Malonzi Mega Studio. Merci na confiance et puis fidélité Oyo Zongi Selaka ngai votre tonton. Merci na ndenge boyambaka toutes les émissions analyses que je vous propose sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir parce que tout ça est belé mais vous satisfaisera biso nyonso et surtout tango toyaka kolobela makambo oyo eza utile parce que biso na kati ya communauté congolaise toyebi ki quand on passe à la télé eza te pona koya koloba du n'importe quoi mais plutôt il faut moto tango kotala biso aza na obligation ya ko retenir quelque chose parce que baibotala biso et puis quand vous avez biso vous avez rappelé na makamba koloba mais excuse peut-être lokola binonde botala biso izo sala ki binonde bo biso nde toloba po bino bolandaka mais sur cette chaîne chez Malonzi Mega Studio na tikela bino espace o lelo bato bazuzo ko separa makasi ya kotinda ba audio ya ba vidéo pour ko diffuser koloba pe kotiela bino pe oyo bino pe bozana quand même moi koloba soko tina commentaire te otindi audio. Merci beaucoup na maman Louise depuis Paris oya tindela biso audio ya émission oyo uti koleka. J'espère que bato bozela ki audio ya maman Louise mais biso ce que nous avons malheureusement na biso ya très bonne qualité oyo ezate atikaka bato na ba blasphème. Voilà maman Minata Tulomba, merci beaucoup. Base ya Londres bino nyonso baye bolandaka biso. Maman Yvonne Longomo, la maman chérie à moi si ya Sylvine Jolie, maman Claudine Bokatola pamote na misike zwami bino grâce Malonzi na bosani yote Gisèle Makaya ndofula peselanga mbote na Aga Ilunga. Merci beaucoup na bino nyonso. Voilà na zongeli bino lisusu awa na kati ya chaîne na bino obomesana avec votre tonton pona koya kolobela sujet moko en tout cas, vous excusez, comprenez que moi, tout, ils ont vraiment dérangé, moi, moqué. Tu veux que moi, si j'aime mon kakaboé, mais c'est quelque chose oyo, faut tout bien d'abattre parce que c'est aussi parmi les devoirs na biso. Il faut tout ma bémo bazo sala. T'exposer na écran to l'accès qui ti ozo ça les amabi. Vous savez quoi? Une femme mariée qui vient s'attaquer à une femme mariée. Aussi longtemps la femme mariée oyo baye ko répondre ou celle a droit de réponse à sali sortie médiatique pas maté parce que ba fingi mobali na ye o abala légitimement. J'espère que vous comprenez une place dans ça. Moi si ya libala aye ko recadrer moi si ya libala oyo moi si ya libala oyo yaki liboso pour ça la sortie médiatique à ça la sortie médiatique pas maté parce que on a incité la personne de son mari ou ya balai légitimement. Moi si oyo avec recadrer moi si oyo avec ça sortir médiatique pour faire mobile naé avec ça la pona simplement kokumisa artiste moi célèbre au nom de Mams. Pona nini po mobali ya moninga asalaki moi délire moko boye. J'espère qu'on se fait comprendre. Il s'agit d'émissions d'un MCB Toroya ko recadrer sikoyo
moi ça libala la personne de Malika. L'émission est yango. N'efse bino écran témoin et somba maki pambati. Pas à Londres, écran témoin ou somba maka pambati. Et somba maka parce que makambo to koloba. Il faut battre bamona kayango. Yango miga wana la sarani. Miga wana sala raboué ponani. Azo babi lobé la sans preuve. Jusqu'au preuve ezalaka. Avant to ya na émission na kati chaîne ya ndeko na biso moi si que je salue vraiment je te salue hein, ici que zoami yo. To kende nano na Merdi le foot. Merdi le foot. Oya artiste na biso munene ya mboka oyo Gingombe qui a fait beaucoup de preuves. Bah preuve cela veut dire pour nanga asalma kama bela malama te batu comme pas possible à travers ba théâtre à Sali et surtout quand elle est beaucoup plus du côté Bella Production. Ah wana pena to photo ya koloba. Il faut et comme obligation, il faut to ya koloba. Gingombe asala nini, asala bino nini. Boko sela makam. Oh baboyaka opese mbonga libala, est-ce que Gingombe po bala? Il fallait ça la cotisation et assez la cotisation pas migre, assez en cotisation pas papa pour ta famille les bottes, assez en cotisation pas dans non. To zalaka surtout que na Caroline et quoi chaîne na biso pe alam à ma sœur Caroline et quoi wa tika biso beaucoup talibala ya Gingombe parce que na zalaka na filma na même l'église au ba ça la bénédiction nuptiale les ara na Bondo na commune ngenge na Bondo avenue Bondo entre Sayo na asosa na mwa katikati wana na habite so na kosi merdi est-ce na kosi une très belle sortie à Merdi le foot. Je t'applaudis maman kotika makamnyos elekate quelque soit ba ya ko finga il faut otia toujours mobali na yo liboso. Très bien fait. Merci beaucoup. Habiti pena maboko. J'ai beaucoup aimé. Mais sauf moi ça libala mo aye pona ko recadrer voire même il y a eu Fivette Mayamba au peut bâtir na plateau par les ketchou pour ya ko recadrer Merdi le foot pour na sortie médiatique, il y a Merdi le foot. Bon, toqué là-bas, preuve na biso, na écran témoin. Comme maman Aminata Tulomba Alingaka. Maman Claudine Bokato là. Tobomina émission ya ndeko na biso Malika. Et nanu total asiko. Émission zaki moulaï meto kati kaka moi parti moka moke pour to faire voir bino simplement sorti médiatique mais ceux qui olingi autant ngo que na Gingombe Channel iskani okuta intégralité vraiment il y a cette émission sortie médiatique il y a Merdi le foot l'artiste femme mariée légitimement et pas artiste Gingombe couple ango et simba et tout à la penza batamaele na batamaele bakutani faut sentir bon ok ouvrir avec voilà elle fait ses vidéos elle fait ses délires mais non si tout le monde soit faire du Cameroun à faire la mams mais non quand le mams à faire la maman à faire la muscu banane alors le langue banane ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Donc là, Kalakala est comme Mams. C'est ça. C'est ça. Cher Abakouk. Pourquoi vous avez réduit artiste de la vidéo? Pourquoi tu es libre? Ça ne sont pas ces pays d'amour. Alors ça, les amours, vidéo, on a dit. Alors, on a dit. Vous invitez les gens à votre manière ou comment? Cher Abakouk. Comme je veux le dire,
Si on pose la question à Mams, de savoir si que M. Guy lui a fait du mal concrètement, ils ont la moitié. Ces mêmes sont-là, s'il y avait un autre artiste qui travaille dans la label Missoufou, mais il passe aussi sur SB, à faire le son, il y a la problématique. Il y a la problématique. Mais parce que M. Guy ne travaille pas dans la belle SB, mais c'est le problème. Finalement, tous les artistes qui ne travaillent pas dans la belle de SB, bah, comme ils disent SB, vous savez, vous savez, comment ça va poser une question sur Mams à répondre à Azab à Mams. Mais dans la vie, nous n'avons pas vrai. Mais oui, nous n'avons pas vrai. Vous savez combien de gens citent manque du respect au papa de la soie et à la fin de SMI. Jusqu'aujourd'hui, vous savez combien de gens citent combien ma fausse histoire créée par les Abakouk. Mais autrement, vous savez que Dieu fera éloigner avec conscience, aïe bien beau, qu'à sera éloigné. Aïe bien beau que Dieu a possédé jamais bon, il y a mariage, aïe bien bien. Mais avant de Kenya. Voilà, j'espère que Bolandi, moi, partout à moquer, na kata qui kara juste pour na ko rafraîchir bien mémoire par rapport à la sortie médiatique qui a merdu le foot. Donc ce qui a la sortie médiatique, c'était par rapport à mobile nae à Zoaki ba un site na ba et pas bande ko la biso il y a les Abakouk. Tokei sikoyo na mama na likambo. Toye na YouTube. Tokoti na chaîne ya ndeko na biso Malika. Bazami bale iye na Fivette Mayamba bayamba ki epa ya Lekechu. Mais toye epa ya Merdi, epa ya Malika. Presque bango mi balé ba réflexion ezaka ndenge moko baye kokote la moto bango ba accompagnaka comme Sila avant la projeter vidéo o ya moke kaka to tsaka parti moi moke je vais simplement dire Sila ba communicateur no bazo aider yote bazo ko kitisa yo encore plus. Et bien, les canaux TV croient que bayebi, que le babazo réfléchir. Le quoi, on a ça bon art de parler. Bah quand ça marambo bah loba. Et ça n'anzela or et ça n'anzela ti. Délire. Et ça la mara trop bien en haut peut-être. Na carte cinéma tout bien en haut moi ambiance à tournage. Au monde a mon caméra se suppose au monde bato ba ye ba lobi la bangwana biloko wana etikalaka tokenda ko bwa moment na ba fin tournage soit le comme ba TikTok ezokota na ba Facebook biloko mo ya ba bon mo ba délire wana et ça la presque ba tournage nyonso j'espère que image moko na tiela ki bino awa isa ya dinana ayeko sala Mama Étoile surprise en plein tournage à DDTV. Bon, mon akiango, kuna bayemba joyeux anniversaire, mais Marie-Jeanne Bololé n'a pas lianzi comme na bango, oh libala. Et ça, le moment où il est camin na kata ba tournage. Mais avant la fongola, piste penza, il y a liso na biso, total la siko, réaction directe, il y a Malika. Ok. Quitte-moi volume parce que la moni a le bâtiment m'a cassé penza. Ok. Merdi, aux gens qui noté à quoi qu'on le baquet, mais s'il y a qu'au défendre, à quoi le bas, problème ni ba oué dans Gingombe, si là, ils ont pesé si la tonini. Petit sani mobile na yo, atika vie qui s'y toche, azaloka bon mari, azaloka ba Pierrot, azaloka ba collègue na yé, ba responsable.
Ce qui dit non, mais t'as pas fait des missions. Pour n'a rien tout le monde a touché ma cabassi là. Nous à moi, c'est celui qu'on a problème là. Si t'es 20 ans, mon connaît kanga mon ko pareil. So moi que na ma casse le moko ko kate. Somba kol patek si kanga. Tant on ça bisala sala. Bon ko bon di ba dingo ma nyo sana ba balanda ngulu. Dingo ma na malanda ngulu ni ngazana a osele ni ka kimukala na ye. Mukolo pe ma ke mukala ngo ni na ngo ko si. Lelo vini to ndima o se retrouver na SB. Donc besoin de manger tu as consacré des missions à nous pour na sila na Aïcha na sila bakabwani. Besoin bando kibino. J'espère que tu l'as dit. Mais on dit le photo avec ça là. Après vidéo moya crimozo régné lelo. En plein tournage. Moi, ambiance wana ndenge ezalaka. Merdi basali yango Gingombe artiste basali yango na ba ndeko bazalaki wana. Et après a subi insulte que abwakeli la personne de notre artiste Sila. Ba communicateur a Sila Kobanda na Malika, Tokiti et les autres basali ba droit de réponse que non Gingombe a fingi mams na bango tozoke nango bien a fingi mams na bango. Merdi le foot qui est la femme légitime ya Gingombe avec ça là moi recadrage la chaîne na bango Chanel Gingombe Chanel la chaîne na bango YouTube. À partir de Natsaki Liboso, il y a un Isaki recadrage ya Merdi le foot directement to moni réaction all. Surtout que la chaîne moko awa bon Congo Liziba beaucoup ta bayambi pe Fivette Mayamba et pas ya les Ketchu. S'il vous plaît, chers camarades femmes mariées, aux amours salibala. On a besoin de conseil chaque fois le bara. Aux ans à YouTube, au yeba peu que le bâti a l'art de parler. Il y a malam moisa, ba conception est belé, il y a ça. Ba conception est belé maman. Au ba noté à ba jeune marié, net bino bozana ba jeune marié. Au ba noté à bango makambo était libala les alrandeng nini, ou créer makam. Que ya ko ko la mamba oui, quand tu as appelé Sila, tu as appelé Mabe, tu as accompagné Sila, mais oye ba le lengeni no ko accompagner. Mais ce que obo sa raboiza ko kitisa artiste wana. Parce que artiste ngo olia loba Mabe pesa haloba te, voire même collaborateur na zarana aloba te. Makambo oyo so yo monyango pour la première fois biso. To sala ba tournage belé à ba théâtre. Ils ont ba délire les calons ba théâtre. Pour preuve, dans le baki TV Oyo, Tina Nango Ezali, pour nous na ba preuve. Tout le monde s'attaquer na Guy Ngombe. Que non, le bina Mams boy. Mams, y a moko la personne de Mams avant de Kimia. Oui. Depuis tout le bata msusu, belle vie. So yo s'attaquer na biso to s'attaquer na. To s'attaquer na yo. Mais merdi aye koloba na tina, est-ce que momoni ya lekini ka bwazi kaka caméra na ya tie liboso be téléphone de to koma otsatse téléphone na bani maman koloba kaka alam ki tongo mobuka dans les vidéos parce que il y a un quoi neza ba fingi mobali na ye. J'espère que mikoleleki na ba analyse na yo olobi talanga ba finga mobali na nga na ebité soki zaka ba finga kai na ni ba finga mobali na nga boy. Maman, tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas, ma chère. Crione ou t'es pas Fabregas. Non, écoutez, bien l'album. Mais il y a eu un artiste aussi, comment on veut voir poto. Il s'agit des artistes Bercy. Abo ki Crione ya Zarabaha, il écoute abimisi déjà la moi single là. C'est-à-dire tout le bapé que Bercy na Fabregas, babo akeli pesi là. Non c'est que yo
ça soit émission pour s'attaquer à Batouana paix. Pourquoi Babakouk Boza so likamo boeka kaka et le bi na mo merdi le foot le bi. Une fois Moutouana a sala musala na SBT. Sera le bi ka likamo directement bakola hango que alobi na SB. Pourquoi cette mentalité? Tokei n'a pas preuve na ngai. S'il vous plaît, botinde la ngai analyse oyo bandeko ba mona ngo. To bandi na awa. To bandi na oyo. To bana na oyo be to bana na oyo. To bandi na oyo. Oui, to bandi na oyo. To e awa. Bolanda video. Kuke santa tomoto mbele na baba kuke santa tomoto mbele keto ya bango santa lebinya kate la keto santa na boli kokota te na boli kokota te Santa tomoto mbele na baba kuke santa tomoto mbele keto ya bango santa lebinya kate la keto santa na boli kokota te na boli kokota te Pona baba kukwe santa tomoto me oyanga na boliye kokota te. Tota babwakeli yango nani? Babino mo bopona na ba commentaire. Babwakeli yango nani? Bino mo bokoma na ba commentaire nga bona ngako tsa. Bopona muto bomoni ki babwakeli. Ce sont des délires où les kana tournage. Net o na zango na kotipe na c'est quoi na SB série arabe na ndeko le Shima en collaboration na Sila na koti na kati na télécharger na bia réponse yango ya kopesa to pesa bandeko na biso bazo ya ko s'attaquer na ba délire ele kana kata ba ambiance à tournage tout ça ba ambiance à tournage to na deuxième preuve na Kiti na zui deuxième yango, voilà. Beli bango, mapona bakuke, beli bango, mapona bakuke, beli bango, mapona bakuke, beli bango, beli Voilà, on va aller ici. Ok, on va aller là. Voilà. J'espère que FC TV Oyo Tina na yango ezali mama Minata Tulombe na mono komelinga na commentaire lobby écran témoin de makambo. Oui. Parce que tout sotolo bakala ba sentiment tam susu preuve zate mokili lo ba amiga yo po lekisi. Oh Gingo Mbasali. Na ambiance à tournage, moi délire wana. Eza égal na oyote, komba bakuke bangisaka. Tolo babwakeli yango nani, bokomela na commentaire. Siko awa ndenge bazoko yemba, bazoko bina, est-ce que babwaka jeton? Oyo eza makambo. Eza o bakomeli kolo awa. Tant on a vu vidéo oyo. Bazaki nani tokei Sila Modeo Yalule Via
bango nyonso bazobina bazoyemba eza nango problème te sikoyo Gingombe Davina kutu kutu leki video na bango voilà donc Gingombe na Davina vidéo na bango basali et comme problème femme mariée yo mwasa libala na moninga no mwasa libala aye penza ko recadrer ba couple par rapport à bêtise au bosala ya okitsa votre artiste mais yo yé oye pour tirer en TV ou sukolo par contre ma photo là ti complet à servette ensemble na marié voilà tu mena complet servette au vendre na kit na plateau na ya sika o sali mikolo obandi ko s'attaquer ozolo bana sila nini okokai ko ya koloba nga na opesa makambolingo ya oloba nga na ko opesa makambolingo ya oloba na plateau na wana. J'espère que boza conscient na makambo babakuk basalaka. Makambo babakuk basalaka, ils sont là pour créer. Nous avons vu ce décor hier wana. Aye ko confirmer que makambo eza lokuta, mi daye mo pa yaki koloba yango ke non, eza nango lokuta na créer ki nanga. Bokoseli bat makambo beli bo créer makambo beli otangeli biso komba vini bo pem c'est la biso vinité vini wana zo regretter banda bandi ko jouer na SB est-ce que ça dans l'actualité par rapport à ba film banda jouer pas ya na Bella production na Bella production vous comprenez que place Bouza moli les ali yangwana omona bosali award le botangi la biso ba catégorie o bo peseli ba trophée toye bata ko yeba poto yeba te jusque là mais boyo ba biso bimisa ba invité na bino biso to bimisa ba invité na biso botala bilamba ndeto la attaquer c'est que ça qui défilé des modes fallait bobeng sa musique ndingo Febo beng sa musique ndingo na award wana ilo kizanga ka za musique ndingo. Une femme mariée tango zele kana TV luka oyeba na eko lobani na eko sala nini okoma no abakuka kadale pamba bo izana bali bakomelenga mais yem to bande ko lobela belle vie kala oui anda ko le Belgique à la fois même dans le logo ya nini ya BTV awa bozo ba chance penza ba biso ba otam suto ebiti soto ko zwango mais bino bozo ka yango Merdi le foot merci beaucoup otara dans cette émission sur B4 heures Merdi le foot merci beaucoup na sortie médiatique au sala ki soki bato ba mona ki yango za sortie médiatique ya buzoba po baya ko s'attaquer na yo mais au sali eloko oyo mwasi ya katanda ko ya respecta libala na ye aye ko sala ko za muta TV il faut tanga classe na yo biso to yebi c'est comme ça il faut défendre patron ya parler na yo ndako na yo en tout cas merci maman félicitations. Voilà. Nakika juste pour tout le monde, mais nous avons aussi moi audio moroboué malgré le tout le bélango le suscité. J'ai beaucoup aimé parce que nazana audio moko maman la biso abenga depuis États-Unis d'Amérique, une maman de 84 ans oyo a soutenu la belle vie. Abenga le binanga tonton yone mutu tonton migra en tout cas na tala roma kasi na monaki ozolo baba batina ba odionga pena na posana participer mais le ko la za mama ebe ko sela
WhatsApp na te po tindela nga audio binanga papa parle enregistrer nga ta ko enregistrer na leka l'émission na openza. Ah, ça qui nga bien. Parce que moto bino bobundi saka. Mais tel niveau bat balingela kai. Tout kana audio ya maman. Ndenge to sola hinaye. Pona makambo oyo ya belle vie oyo en tout cas belle vie non belle vie nalinga ka na tina mama na pona ope na tina franchement to me kolanda na conversation na ngai conversation na ngai avec notre maman depuis les États-Unis d'Amérique. Makam mama minata tulomba lingande yango. Depuis les États-Unis d'Amérique abenga bi papa enregistré nga pena oyo ka ndenge na témoigner pour la belle vie. Voilà. Tokei tolanda voice ya mama na biso toyoka kombo na ye kaka awa na émission. Boyoka nde tosole na ye. Tokei Aka mwana wana nalingaka ye makasi penza bo na se présenter nano naza mama ya 84. Voilà. Nakobisa 84 na 7 mois awa na 23. Nalandaka ye mingi batiatere na ye nyonso nalandaka yango. Voilà. Bezi nalingaka ye banda azalaki nano kutasali feni tere azalaki nano epaso pia majoro bisazi. Voilà. Kati yake na ye akala banda bomwana donc na banda kolinga ye banda zalaka nano bomwana bati yake na ye nyonso nazala kosepela na yango makasi surtout teatre moko asalaka na pauvre nani oyo uti kokufa nani Dadidi Kambala ofuta uti kokufa kala mingi tena wanani donc ngape na se perdaki eza papa Richard Mukoko. Paix à son âme. Hein? Histoire à Bessie. Ils ont papa Richard Mukoko. Paix à son âme. Bisolo maman Betty. Donc ils ont pour nako. Hein? Boulanda kaka. Papa moko uti kokufa kala mingi tena wasalaka na ye teatre moko boye azalaka moto ya liboma aviolaka ye yazalaki mwana après sikoyo moto ya liboma wana akomaka kovanda na pote na bango kotingi na bezi sikola di kozwa zeme na viole wana après aboti moto ya liboma avandaka libanda kengelaka ye mikolo nyonso ezalaki nani problème te mama continue kaka koloba bato bakotala biso bakoyeba kopesa biso titre wana le problème eza te lokola opesi témoignage ya filme bato déjà bakose référé na filme oyo olobi donc yo continue koloba témoignage na yo mpona mwana na yo belle vie. Donc après ya filme wana asalaka nde yango wana vraiment nalingaka mwana yango mpenanga wana azozwa bien mpenza atuka nanda batiatere na ye bele banda wana nalinga ye donc nazokutaya na motema nanga lokula mwana nabondelaka mpo na ye mikolo nyonso nzambe abatela ye na ndenge mpe baenemi bazobundisa ye atuka nzambe akobatela ye akobomba ye nalingaka ye makasi ezima nimero na ye mpe nazalaka na yango te ata obengi mpe okozwa ye te nde na profite lelo ozosala batémoignage na ye nalandaka yo mingi nde totemanyaka mpo na ye nde nyolobaka mpo na ye nde lelo nasisi mpona kolanda émission na yo mpo ozosala commentaire ya makambo ma louise alobaki mama mosusu nde mpo nazwi nimero na yo kaka na teze kaka ndenge nazolanda yo na minute oyo boye alobi te nakoma nameka nano soki na kozwa ye antuka nasepelaka na ye makasi na bino baevolobelaka ye nayo natadi na oyo nani yamusi antuka bino nyonso nalandaka bino ndenge evolobaka malamu mpo na ye nsamba pambola bino vraiment donc nasepelaka na ye makasi batiatere na ye nyonso ezalaka nde mateya mpenza yaza ya nzambe nzambe akotumbola ye akomata bamona na ye bakokufa soni. Donc merci beaucoup vraiment. naye opesela ngai ye mbote oyebisa ye vraiment aza na bato balingaka yaka
naza nanga na telefone ya kotinda banini te me na profite ka na telefone na ngai ya moke ya ndako nabenga yo olaka ye omonaka ye antuka kopesela ngai ye mbote nalingi bino mingi vraiment voilà kozala na ye merci beaucoup maman na ye nzamba te ya penza kitoko kosalela nzambe ezaka kotelema te ozala pastere oloba te na nyonso tosalaka ezalaka toujours mateya ya kalisa bunene ya nzambe mwana wana aza ya nzambe nzambe aza kati na ye bateatere na ye eza ya masano te eza ya koteya bato po tozokuta bahistoire etoleka nyonso alobelaka yango bateatere na ye mingi asalaka na mikutaka na kati na yango donc eza bahistoire oyo elekaka na bato nde yango wana ye asalaka c'est ça vraiment alotémoigné ka bonene ya nzambe voilà donc merci beaucoup maman na sepeli makasi na témoignage na yo orapeli biso lisusu kombo comme ça bato basaisir que non maman depuis na États-Unis d'Amérique maman ya 80 ans kombo nani lisusu maman Maman Féline. Voilà, merci beaucoup Maman Féline. Donc on est toujours pour soutenir ensemble na bino ba maman, na biso bana na bino. Donc continue toujours. Non non ça vraiment l'émission déjà aux Oleka. Aux Oleka pengla donc. Merci beaucoup maman, merci vraiment. Gosse di Kambala. Voilà, merci beaucoup maman, merci beaucoup Natikio pour nape sapé maloba et pas bande comme Soussou. Merci beaucoup maman, merci vraiment. Voilà. Ce que moto boye bayaka kobundisa moto azopambolama mpona mateya na ya kopesa bato. Mama azokokisa 84 ans kala mingi te kakawa les 7 soki nini bolandi mais alandaka bafilme ya belle vie parce que alobi eloko moko ya motuya koteya bato elingi koloba kaka te otelema devant une chair. Alléluia, amen. Côté à baptiser la façon de même on a sala on a te avait battu. Parce que Belleville ça là à travers le théâtre. Il y a un autre rappelé bien. Il y a un ça qui est ambassadeur. Ba bengisaï, ba député ba bengisaï. Ba maman so ba sal ba manifestation na bango ba bengisaï. Est-ce que ba film ba comme ya bino ils ont compté na mitema ya bato ou bien c'est déjà fait ou bien c'est déjà vu. Collaborateur bon secrétaire collaborateur bon secrétaire parce que pas belle vie okosumba po ba film e commenter et souvent na maya kala moi bongi secrétaire oyaka kozwa cours aussi si cours tokimi résultat nango yango poutine de l'écriture dans le deuxième audio na biso j'espère que yambalo eza ya nati malgré tout bandeko babengenga balobi bokipe susu te aza moto akolanda te boyeboye mais lokola la zwi audio ya nati je me suis dit te yaye feleka yaye penza feleka parce que aza ya biso ya famille libota tolanda audio ya nati oyo atindelaki Tadi Ngalapa toute la grande équipe oyo to accompagnaka Madame Belleville maman na biso depuis États-Unis d'Amérique aluda landaka biso sepela makasi ndenge to accompagnaka musala ya Belleville kandi puis ya malamu alobi asali témoignage ya malamu pona notre maman donc eza esengo ya makasi komona maman ya 84 ans ati alobi na enregistré pour asala témoignage na pour na Belleville non ce que mutaboye bobundisaka mutaboye bobundisaka mapambo les autres par-ci par-là moi ça vie vanda na maman tolanda
Bote famille Bota, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, aidez-moi, Botaguer, Bo identifier Monsieur Tadi Ngalapa. Moko ya ba communicateur ya maman Belvi Kandi. Aza m'envoyer Bisaï. Non mais trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Alors Botaguer. J'espère qu'un communicateur à Liboso et maman Bellevue on a match sa miniature. Non, Biboy. T'as dit Ngalapa. Merci na maman Botayo parce que tu es bien éduqué. Non mais. Oyebi soki ezaki mibali mususu obioto yebi. Quand on donner à bande ko ganga le oiseau gangela mwana na ye alors que c'était une conversation entre adultes. Mais héros déjà largué là qui est des bombes alinga yo ka ba générique à niveau na ye. Mais papa, tu es resté respectueux du début à la fin. La fin, c'est ça. Hein? Nous les qui ni bali ba supporter que basi ba maté là-bas, ngo ba gangue là-bas et de surcroît, moi si nini, moi si ayo, moi si na oté. Donc camarade ka beaucoup tanika na kimokolo a bengi yo d'abord à piéger yo pour azoko enregistrer yo parce que c'est dans ses habitudes de faire ça. Et puis au tikali kimia. Ce qui est sûr, nande na yebeli yo, au comprenez peu que demain abandé ko enregistrer yo pour aux amayeli. Oui, oui. Mais au tiki a kene ba bêtise na yo na tina suka sans pour autant ou le ba quoi que ce soit. Déjà quand elle dit que oh désolé t'as dit na sacrifier yo en quoi à sacrifier yo. Voilà. Au benga qui était pour ton belle vie, au benga qui était pour le ba n'importe quoi, au benga qui est pour le kabocha kimia. Voilà. Déjà à la base ayeba qui te y de mer à éviter ce qui yo au soleil na yams ou pas. À quel moment elle dit que toi tu es hypocrite pour au lieu benga yo fa ko so na yams. Ne sachant pas que yo tombe sous le soleil de na yams. À quel moment elle va dire ça? Bipolaire. Mais face à tout ça là, manipulation, surtout il y a celle de téléphone, tu es resté respectueux. Et je me connais dans CP non kayangwana. Parce qu'à un moment donné, moi je me suis dit, ah, t'as dit à Bengaki pour un ifaka bengeti. Mais je me suis dit, et à moi ça bien, quand quelqu'un pense que à le piéger alors que yé mon ami côté si na piège n'a pas à s'exposer dans la bêtise. Oui, oui. Yo donner au bengi moto, tu ne laisses même pas à la personne le moment de s'expliquer, de te dire pourquoi bengi yo au bandi biloba loba. C'est ça. Au bimis na mambo yo lia bango. Supposons que mon on est soit disant $50. Au bimis $50 en ante pour ani pour payer ça bon bokabula pour un bon on a bino surtout. Au mais là bon oui ou non. C'est la grande question qu'on se pose. Parce que les gens sous $1,250, les gens sous $50. On accepte le fait que là $50. Où est les $50 en question? On a l'issanga au batu bavandi à $20.50 de kabolango au nombre au bino boza so boza 4 bokaboli so $5 bokaboli. Tu n'es pas honnête au fait au moment où ça batu surtout batu mabe yo bino mutu malamu on a sepelika po vidéo ils ont pour na yo de merde là pour na Tadi Ngalapa. Un jeune homme marié officiellement à la moitié à Kiano qui est waouh. À la moitié il y a présentable, yo demeure respecter même pas le fait que cet homme-là c'est un homme marié, il t'appelle pour ne pas kocha kimia, là tu dis qu'il joue à l'hypocrite et tout. Non mais attends, c'est quoi ça? Kili. Je me disais quoi? Au cours de la camaraderie na moi na mobali. Mais du moment où toi tu sais que tu es une femme, il faut en lolenge à kolobela muninga na oe moi na mobali. C'est ça. Et surtout que cet homme-là c'est un homme marié. Obengi t'as dit yo gangele le roi moi na yo parce que tu voulais quoi avoir bah soi-disant preuve. Moi la moni quoi ta preuve makamongo le baté. Ou sacrifier t'as dit pour na preuve ni yo nango. Ça n'a pas de sens. Mobala mutu balobane bongote. Supposons que t'as dit qui peut mettre la moitié na toi tu penses que sa femme allait te laisser yo gagner la mobali ne bongo. C'est ça. Est-ce qu'on dit que l'autre t'as dit te dois quoi? Au ça là t'as dit l'autre côté ndepeka yo ba t'as dit ça l'autre côté yo pour ça là l'autre côté donc vous devez simplement du respect et rien d'autre. Donc le lingi yo gagne la mibali ba ninga et relaxa ndenge ni yo na mobali na yo simplement. Donc t'as dit et rester respectueux mais ko bandila ya peine si ko su qui ça et nzamela linga la passer. Donc du début et à la fin de l'appel il est resté respectueux. Ça, c'est vraiment une qualité.
faut yaka mwana le ka na école ya maman na papa ba éduquer bien comment te tenir face à une femme impolie. T'as dit et bien éduqué. Côté wana bravo à toi papa. Pour tu a dit Yams. Tu sais que Yams même ta bengi sko pa luka kina et que ba gagner le bonheur héros déjà. Ana limbi sauté. Somme. Comme il bala makila moto pe baza o balinga bêtise té. Bon. Donc comme ça nous parce que tu as piégé la bonne personne ou à compréhensive. Quoi, à compréhensive. Voilà. Sinon tu héros. On nous a na moyen obimisa audio na po biloko balinga ba fingo na kati audio wana yo lingo zanga na moyen obimisa. Voilà, Nati, te vois là-bas audio na yo et ça a biso plaisir parce que tu parles bien. Tu parles bien et surtout quand tu parles au nom de Belle-Vie qu'on dit. Moi, de mon côté, ça me fait vraiment énormément plaisir. Il y a vraiment moi si à réfléchir qui toko et puis à quoi accompagner la personne de Belle-Vie Kandi. Moi, ça vient. J'espère que tu comme la souke émission. Mais tu as moqué pour la colobaïté. Merci le foot bravo pour de la cause, c'est-à-dire ba fingi mobile na ye. Babanda ko fingi le loté, babanda ko traiter oignon sofo ba traiter. Les abakouk bazabat o ba créaka. Ba créa mambebele voire même dans mariage ya Gingombe. Balobaki a senga cotisation et pas ya mam sopé mam ça pesa so pas pesa te yango et créa problème. Gingombe à chaque fois soit les mission azara clair, azara véridique ya olobaki. Donc ce ko yambaye ko tuni mamuya mamsti. Et puis a jouer n'est pas mamsti. A jouera partout mais pas mams ba otira la pe ko bengete. Pourquoi? Parce que ba moment ba bi relation oyo et comment entre Gingombe na mams. Tant bobondela ba da Costa ba zonga ko ya ko jouer parce que ba da Costa be banda ko ya ko jouer. Tant bobondela ba gesho ba ya ko jouer. Tant bozo ma mettre toi boye ko tsaya na po ba na ko jouer parce que ba yebi bozo ba oyo e salama mingi e pa mams parce que mams azana ba communicateur sauvage o bayaka ko démarrer bato. Biso ato ya ko finga bato. Cause ya Gingombe ezaki alingate aboya ba porter bêtise. Et la personne de sa femme qui est Merdi Lufutu a tout à fait raison. Yakoya ko telemela. Moto oyazo ko s'attaquer dans mobile. Même s'il s'agissait de moi maigre, na s'attaquer dans mobile na. Soka loba ya ko loba nga akoloba. Aliyo femme mariée mususu babala ope légitimement là tu peux voir makambutu. Oye pona ko s'attaquer na mwana mwasi o ba fingi mobali na ye. Lokola yo mobali na yo tongo ba s'attaquer na ye pare. Mota yakate yango sali yo zuwa yango yo poye. Tu as l'art de parler moye ba mambolo bati. Yango na tina ya écran témoin. O ezaki olobi makamo boye sepel si biso te biso to ya ko fingote. To yaka na recadrage to lo bango na voix basse na voix mo pena ya C o ezaki. Tokoloba ba kolanda biso surtout famille libota les abako dinashu Rocambolest ba nyonso o balandaka ba analyse na biso balobaka miga osala ngo bien biso to yaka oganga te te biso to yaka calmement na ye na lobby boyo kinga place ezaki beaucoup corriger nga beaucoup corriger. Les méga koto changer notre façon de faire. Voilà. J'espère que tu comptes na suka ezana ndeko moi telenga commentaire à lobby. Pour nandi bozo kipe bango. Bosa analyse lokola nani non, nga nani oti. Ya sala analyse na ye na ndenge na ye, ngapi na sala analyse na nga na ndenge na nga. So eza mabelo wana linga ba reproche en tout cas muta komenanga ke no miga koto bongisa zongisa boye en tout cas na kobongisa kolobela film oui tolobela film et puis na pesa ko ba devoir pour na film ndeko nanga neti boye to comme na 17e épisode Belle-Vie quand déjà posté a posté déjà film asika yango yo tozaka attentif Belle-Vie TV ya ngwane bino
Donc toujours qu'il est déjà na shit ya. Donc il est déjà na shit ya. Il y a l'Ichronie, 17e épisode. Awa, na sepele na bino makasi parce que après rediffusion oyo basalaki, j'espère que tozaki 14 na 15e épisode. 2 épisodes de côté jour moko. Mais botala lelo nde to otala ngwa 128K. 14e, 135K, 15e. Tozwaki 16e déjà yango 125K l'espace à un jour. Lobby dimanche et kota qui 17e épisode. Ils ont déjà 88K l'espace à 14 heures du temps. Donc, ce que tu as na post, tout le monde directement. Belvi quand déjà posté film à Sika. So bo kepe na nini nanga bo mona ngona tsango. Yango film à Sika déjà. Donc il a dit que l'Ichronie est comme qui na souka. Voilà. C'est ça. J'espère que message yango maman Belvi a commis déjà. J'espère que Tokotangango, Nabino et Longo, la souffrance psychologique est plus aiguë que la souffrance physique. Tokotangango aussi. Mais, film Asika déjà, voilà, tu bon bien pour l'émission Mosus. Mais, film Asika déjà, post nango yango yo, drame de la séparation. Drame de la séparation. Drame de la séparation. Et ça, des films à Sika. Oh, Egobanda. Naebi que Mama Komaka. Prochainement accessible sur votre chaîne. Mercredi 29 avril à 15h juste. Bon, vous avez déjà film à Sika. Donc, nous avons le dimanche et lundi. Donc, dans 2 jours. Ah, donc, je suis sûr que le lot 18e fin de l'Ichronie. Après, tu reçois présentation des acteurs. Making of. Est-ce que. Je ne sais pas. Tant que tu es mercredi, il faut te calculer le jour. Le lot lundi. À la fin. Le tu es making of mardi. Mercredi. Donc, présentation des acteurs. Et puis, teaser. Parce que c'est ça. Donc, continue dans la théorie. Bon, il y a un film, mais il y a un film. Maman nyonso ba soutenaka chez Malunzi Mika studio bayebi. Maman mina ça tout changer façon. Pour nous on a ça comme na commentaire, na éviter so mabeni auto sala na kata chaîne. Allez vous abonner sur Urgence Télévision officielle, la télé d'urgence. Lelo nazo kozala na suite il y a procès. Bota on a Urgence Télévision officielle, la télé d'urgence. Deuxième chaîne, il y a votre tonton Mika Malunzi, Gisèle Makaya Ndofula. Grâce Malunzi, la maman de Enosia, je te salue. La maman des garçons, Magali Biseko, Peselangambote, Baleki Naoya Mapasa, Zoé Sala, ainsi que Brenda Sala, Nabosagnote Granongi, Nama au chef de famille par force, Leki a Enis Mpemba. Je vous aime beaucoup. J'espère que l'émission Nabiso et l'équipe, le lingue est toujours au salaire. S'il y a des réclamations à faire au Benginga, soit en audio, il y a quoi intervenir par rapport à nos émissions. N'hésitez pas parce que tout ce qui est un espace pour bien béton botala Nabiso Bozalara na makambo yako. Je vous aime beaucoup. Si Dieu ne revient pas, on se revoit au prochain numéro. Merci.